Bande robotala elongi ngolela, elle pleurait. Est-ce d'émotion ou bien makamususu parce que bandeko y a manger à boire dans cette histoire. Hey, ngaye mokili matata mokili makambo bandeko. Le monsieur là welo yeyo mobile abalaki ngolela topo abalaka ngolela o babuti o bazo bendana na yeyo en bleu parce que ayaki te atindaki famille na ye Naomi wana bakopangusa ma ya misu bandeko toyebi ezalaka mwa émotion mais bamakambo tozoyoka eza somo biso ozanaka po tosala baanalyse tata nzambi mumazulu nkembwe nalinga pa bilibili yemba nzembo bandeko nalingi bolanda body language ya Naomi bolanda body language ya Naomi c'est vrai ezalaka émotion mais tomeka na koanalyse image oyo bandeko botala elongi ya Naomi ngolela Voilà, donc voilà. makambo ezali minene nakati ndeko welo. Allô? Voilà, tomoni wana vidéo ya dot et puis tomoni Naomi azolela bandai kolela nini? Naomi azali kolela parce que tata na ye abala ye na butu ayi kobalisa ye na moi. Ah bon? Oui, parce que tata na ye abala ye na butu ayi kobalisa na moi. Ndeko welo oyebaki ndenge nini ke papa na ye abala ye na butu? Ok. Na 2001 ntango na keki Kinshasa leki na ye ya mwasi. Très bien. Abika. Avant na keki Kinshasa pardon. Bakendaka église. Pasteur azoteya. Maboko Naomi akoya. O photo na tina yo batie micro. Tata na azoloba na micro na kati ya nzoto Naomi. Tata na azoloba. Ile Naomi aza mwasi na nga na bara na butu. Nga azalaki na Allemagne. Abika benga na telefone. Abito welo to une église. Tala makambo eleki kuna boya Naomi akoyi. Papa Jo azoloba na kata monoko ya Naomi. Ye abala Naomi. Abandi kutuko banga biyo misenga yondo Naomi awa. Après nga na yo kende Kinshasa. Tanga na komi. Wana sikoyo abengika. Komo na ye Diba. Azala na Kasavo. Naki kuna nakutani na ye. Nasololi na ye. Adi na ngai naza kosamba. Na ongiso ezi na oui atie micro. Bon. Tata na ye abala ye azali mari béni. À la fin de nuit ya tata na ye. Tata na ye abalaka ye na âge ya 17 ans na $5. Wana monoko pasteur. Mais lelo namoni awangani makambo na nyonso. Azoyoka soni parce que peut-être mobala abotisi akoboya ye. Kuta tozona pasteur abimisi petite scène libanda totikali nga na pasteur. Tanga yebisi nga tala zongi na flat abengi mama Naomi. Ayenga mama tala makambo pasteur alobi na nga boye ki Naomi tata na ya bala ye na $5 abi papa makambo pasteur alobi eza vrai. Apesaka Naomi $5 avandisa Naomi pendant une semaine. Ndeko Naomi Rachel azala na Félicite abwakela na papa na baombongo. Naomi lokola bazalaki na badifficulté azwi mbongo. Abi eza vrai. Il fallait continuer bon. Oncle na ye moko akotaka bandundu
aza soda avandaka boye na mama na ye Naomi azokota oncle nazo amonaka na kindoki soki na nini nayebi te abi vito mwana noyo azoya kobeba tata na mutu abebisa ye wana sikoyo bazoyebisa na matoi no moko eza su lisolo te me baoyebisa yo moko Aster abenganga na kenda afa avandisi na nsima barido ntango delivre bandi afongoli rido na bandi komona ndenge Naomi bazodelivre video na tindeli yo epuis soko Naomi ayaka na kwiti azobela wiski na bango kinshasa wana abandi kodelivre ye epuis video wana wana delivrance ngai nazaka na moto afilma video wana atindelanga petit sere na bika très bien salanga maya biso bimanga pasteur azwinga abina batone balongolanga ngai après akati délivrance pasteur na biso ngana bimi na mia moninga tana mia moninga mamoni ti azaki neti mo découragé pasteur ayebisi abino il faut continuer à sport tant bazo babuna bazosala basine ne bapasteur basala bazobenda ye alias na kata musapi zela simba mukende ko tango bazobende ba alliance wana baolongole alliance ya butu c'est ça? Oui. Très bien. makambo ezali minene Congo la grande abeleli na Londres connexion muke bandeko to partager s'il vous plaît. Oui, tozo yo kayo. Na pesi to bazi atata bonza na Naomi le même jour. Tamba tele me ba yebisa mama Naomi abi omoni yo bano okotika ka ko sepela ka jamais. Obana kolela kaka. Naomi ngana bali après 3 mois ko bala ayo kutana na mobali mo na Afrique du Sud. Autara Belgique. Akino kutana na Afrique du Sud. Mwasi babali aye kozonga king ngana ye asengaka bolimbisa donc garçon moko bazalaka na ye avant ngana tokoma oyo baboyanaka te garçon wana ayaka ntina ndako oyo nga nafutaka ere moko azobima na Naomi meme ntina mbeto oyo nga nasombela Naomi zomona sikoyo namonaka donc il fallait asala couvarement po aya makambo oyo ekomi donc tellement misala mabe ebandi komonana Naomi aye kotuta baoyo bamisato bakangaka ye na pire Naomi abandi koyebisa opesi makambo na ngai ezali spirituel soki nazosokola elika tata na ngai aparetaka na douche soki nazotambola elika tata na ngai me namoni azowangana makambo wana epai ya ese azowangana abi tata na ngai mama na ye azala kolakela tata wana mabe alobi jamari okokufa mabe obebisa bana na nga ale ekomi sikoyo ngina ngai bibo bazongisa ngai mbongo na ngai ya libala nayebisi mama ngata ngai nakobala mwasi oyo aza na kindoki te ono papa zela kasi toyokana na mama na ye boye akozongisa mbongo na ngai nyonso kasi ngai apesaka bango batikana na niongo te
Mais c'est là simba to comprendre lo moko avant comme na mambo ozongisa mbongo libala tango baye kobala Naomi bokendaka na ye na famille to atikalaka pa na bango nazwelaka ye ndako atikaka na ndako kaza ofuta atikala na ndako kaza ofuta epa azali kosala badebauche na ye sikoyo mwana parce que azali komona ye na mama na ye epuis azobaka arespectaka mama na ye te arespectaka mama na ye te arespectaka mama na ye te donc azosala donc même pena mobali oyo abota ye mwana akomaya koya tipe ya ndako ngai azofuta mais mama na ye azocamoufle oyo te mama na ye ngai bandeko na nga bazolanga biwelo tika kokotela mama oyo mama oyo mokolo yale akodecevoir yo zela simba muke na ngina simba aziana comprendre muke donc ndako kaka oyo ozofutela nde yango mpe bambanda bazoya bagenda mpe ezosama na ndako oyo ozofuta c'est ça oui nakauka nakauka après aye ntango amoni loyenge bacomédien bakomi na bandal ayoluka ndako na bandal tout justement balabala moko na papa na bango ye na 23 papa na bango na 27 ale ebandi sikoyo donc mama bango kuta lobi ke paster alobi ndenge eza boye esprit ya tata na ye moto ebendi ya okota wana donc bandene tata eza na kati ya ndako Naomi azali soko avandi na ndako mokomoso avandi boye agangi nyoka bimi na kati ya chambre Decho yaya na ye akufa depuis 2012 Naomi amonaka grand frère na ye wana ti lelo mama na ye kuta loba na nabi akutana na mwana na ye na nzela me moto akufa depuis 2012 après babatate ebandi bon tellement kanda tata wana elekaka jour moko boye na répondre Naomi mabe na voice ngabi yebisa tata na yo alataki loko azali karateka ngabi lobani alataki mono atobetaka nga na ye ekoma na maloba tata wana nakenda afutaka bamande afuta bango $100 mama ya bango papa loko ofuti $100 lokuna ngabi ofutaka amande $100 apesa bamande $100 donc leki na ye donc mobala leki na ye ayekolofomeka abiki no tonto oyo ya Naomi ndenge aza wana abimaka 22 na kolala na bova na mobali pardon na gb azongaka 5 abika fokoleli porte leki na mwasi aza oyo basuna garson moko boye autaka bruxelles komona ye alex azalaki na balox soki garson na ye na kinshasa makambo ezali minene mama botama kongolo yoka mingai ipale kuna nayokaka garson makangamaka na kati ya chambre famille ya garson baya kofinga ye na chambre mpe bazalaki sikoyo garson mosusu azali kovivre na ye kombo na ye tizi azali kosala na bar moko metro na banda jo na komana omoneka bapeti ya basheke ndenge so ozolo yango nde bayebaka makambo momi azala ndenge momi nasa déjà tomona moko mosusu le mosomona garson babimaka nde na kati ya voiture na ye femme mariée papa Decho femme mariée nga na yo bisoma ndenge abi lokola mwana na yo délivrance ezozala te bozongisa mbongo lokola aya libala te zongisa mbongo na ngai ya libala ono papa naluka mbongo bakomi koluka mbongo ande passé nazali na Kinshasa ntanga nazongi nazokontinue kofutela mama na ye mbongo nakokonde kotia mama na ye mbongo ntanga nazongi Naomi na mars mama na ye abengi baoncle na ngai azongisa mbongo ya libala ye azoloba kuna kino mama na ye atiaka soki $800 mwana eza mapo na ye mais zela tozonga mo moke likambo ya mbongo oyo towana besoin ya koyeba mambo ya mbongo bien yo na enveloppe opesa ye bango combien ya libala total 1500 combien $1500 biloko mosusu bavese te banini parce que baboyaka biloko basenga mbongo ya espèce à l'ensemble opesaki combien parce que baboyaki biloko balingaki $5000 des shows
Voilà, toza nanu wana 5000 toteyema na na 5000 bon. Tango pesi bango 5000 na video o nazomona nani azozwa mbongo libala muto o baopesa mbongo libala. Ah tata ba Naomi nde wana azozwa mbongo libala. Ah déjà. Bon voilà, toteyema nanu epesi nga mawa. Ah donc 5000 pena na kati enveloppe oyo déjà. Bon voilà, toloba na moke awa. Siko papa Bokilo na makambo nyonso ti mwana sali ba débauche nyonso. Tina lelo tata Bokilo apesi yo réponse nini? Tata Bokilo apesi yo réponse nini? Komona ti côté bouti na lelo ndenge to komi boye. Bon avant na nto koma boye papa Bokilo bandé ko zwa responsabilité ni dikola mwana na etanki azwaki. Ah bon 5000 abata azwaki penda. Donc soki Nathalie ndenge baosala na ezaka mwasi na mobali opesa mobali ne mbongo c'est ça selon ndenge olobeli. Allô? Donc les ondes Naomi azopesa ka mobali ne moko mbongo c'est ça? Ah bon? Siko na lobi mbongo bani bazongisa lo combien bani bazongisa combien? Ah! 10% ya 5000 c'est ça? De chopa muto bilobela ya ebite ke kozongisa mbongo libala ezala symbolique. Si le mariage est consommé, bosi bobetani banzoto na banzoto bazongisa mbongo nyonso te, ça se passe pas comme ça. Bandeko tochana nous pose bino boyebi soki mère ayo loba se ya loba ezali to sala ba analyse bidon te to beta mabako etanki mais avant to lobela na likambo image parce que bomona nga nazwaki image nga na linga kutu mamukutu ko tia ba image te ba mambo ya parce que tato apianga kanda mobala ngolela obane obolimbisa nga boye ba pourquoi na lobi ndenge wana. Il y a manger à boire dans cette histoire. Les amis, avant de le image, moi personnellement, je suis d'accord avec Marambutata ou Asali. À quoi qui peut-être, c'est tout à fait normal. Tu as vu que Zoua n'a pas si na motema. Moute sali et pousser peut-être comme à tina ba niveau ou mais fallait na ba limite. Fallait na moi ba retenir. Les amis, famille on se sent exception. Sorcellerie existe à cas. Famille tout est en kindoki. Et il y a des réalités dans ma kindoki oyo. Babilo ko aye koloba ya ba marambu ya ba mariage ya butu ba mamba kindoki azena besoin kolobango te. Anga manifester mécontentement ke bota na balaki mwasi mwasi sali kindumba lelo mwasi ke bota libanda banga ba comprendre. Azena besoin obeta masolo famille ya batute déjà que alia mutu papa na bimela kae parce que babilo on a peine so prévésate c'est vrai ali bomate mamba le batam sur aux appels à solo mais il n'avait pas besoin de dire ça babilo après valibala eza kabala ki Naomi na ndenge Naomi a rozwa zemi aboti c'est tout à fait normal asilika alnga lo bango oui d'accord tout ça d'accord mais azana besoin akina ba profondeur lo babilo abimisi wana te bande wana ngai. Moi personnellement et déranger ma casse. Et il s'agit de la réputation. Il s'agit de la réputation. Attention aux amants solo. Il ne pouvait pas en arriver jusque là. À quoi qu'on wana te?
akwa kokoma wana te esali nga na pasi na soni na vraiment nayebi te les amis bref bomba bilobo utoyoka existaka ezalaka na bafamille epa baluba kaka te ya baluba kaka te mamba bakindoki deja moboti so aza ndoki soki mama abino abota bino aza ndoki boyebaki bandeko na bino mibali bano ya mibali ya boti ba mibali na butu vice versa tata bota so ala misala mabe erataka te ezaka d'office donc automatique naloba na bino mambo na maîtriser famille tout sorcellerie existaka et na bamamba bakindoki ya des réalités déjà place sorcellerie ezali mariage spirituel eza automatique de c'est d'office eza kutu te ya donc place kindoki eza o na famille na bino bwana ndoki to bozana bandoki ezala koko ezala tata ezala ndeko d'office mariage spirituel eza wana de d'où il faut vraiment mawombi ebele on ezalika parenthèse en passant babiloko tata otobimisa eza ba réalité oyo existaka dans nos familles famille nyonso sorcellerie ezalaka famille tout kindoki ezala même ye tata na ndenge azolobana dans sa famille la sorcellerie ezali ta mosusu mpe makambo mabe eza mpe koleka oyo parce que Naomi abeti lisolo ndenge ye moko tata na tokotya mpe Naomi oyo ezaka par parti par ya tata oyo ndenge azoloba Naomi ndenge azoexplike ke tata na ota okufela mama na koti na sa mabele na ye batikala koyokana te parce que ayebisa bana na ye même na bana oyo abota mama na bando sola na bango te parce que papa ayebisa ye bana ndenge non koko na bino do mama na nga azalaka ndoki lepane bato nyonso bazala bandoki bon ta mosusu mpa na baraison ya kolobela yango ekozala mpe mama ne mpe azalaki ndoki ya solo mais bref donc ka mpona koconfirme ke na famille nyonso kindoki ezali même na famille ya moko tata mo kindoki ezali yaya na famille na ye ozolandanga kindoki eza na famille na nga kindoki ezali et pour votre information sorcellerie ezalaka bavaleur spirituelle selon nos coutumes nazo kopakola mafuta te na obetela maboko te ezala na oloba makambo existaka bomoni bakindoki bomonaka wana voilà na bacoutume na biso oyo baafricain ezalaka bavaleur ezalaka bavaleur à respecter à honorer selon misala ya butu et comme ci comme ça yango bomoni bato oyo bato bakomaka kosambela ou encore bato basambelaka badiabolizaka coutume ezala mwa baraison balobelaka ke coutume ezalaka kindoki pourquoi parce que na coutume bavaleur oyo bahonoraka so bolandeli yango ezalaka plus babiloko eza bakindoki bamamu neti ya baboye mwana no ozwaka ye na butu akoma mwasi na yo ou encore mobali na yo nalingi nameka moke kolobela eloko yango wana avant tomeka koexplike tomeka koanalyse sur l'image personnellement na d'accord na tato te makambo utoloba ata soki eza ya solo il n'avait pas besoin ya koya koloba ngo ana bapreuve na ye tangible ke abala Naomi e na ndenge Naomi asali kindumba selon ye c'était suffisant akwa okoma ti bisika akomi te bandeko na ngai yango mutu oteya bino ntongo midi pokwa butu moi faites très attention na vie malembe yeba bisika ozotya lokolo keba elengi ya moma moko sentiment ya mokolo moko ya seconde ya minute ekobongo na makambo ebele parce que tala bolinga te bolinga te mobali wana Naomi na minute il a aussi une famille ok akolanda biloko o akoyoka ngo c'est vrai peut-être akozala aveugle na bolingo mais croyez-moi moto aka moto ekoma na bamoma moko boye bino boyebi libala baona baba ezalaka peut-être siko baosavoure na love surtout kauto bota baboteli ye bebe mais ya mwa batension babiloko ekoma otike siko ta neti mwa baflèche likambo boye ti lobi boyokaka keno lisolo yango esila ou encore bamakambo ebelebele ekosuka wana te ngolela wana elenge ela encore jeune aozalaka na besoin bala siko botie vine wapi nde place pasi na nge eza yango wana il s'agit de la réputation nzambe na nga le cœur de l'homme dit la Bible est tortue méchant de dessus tout qui peut le connaître que Dieu nous aide
tolongwe côté wana tozonga toye na image pourquoi natiaki image wana bomonaki na zoomaki elongi ya Naomi oyo aopesa enveloppe wana oyo asimbi wana eza tata abotaye pour votre information ya tata abotaye pour votre information oyo ngolela aopesa enveloppe oyo asimbi wana oyo asambelele wana oyo azoloba maloba bénédiction c'est son père biologique. C'est vrai libala ezalaki eloko esengo ya émotion toyebi moto so abali momo bama ya miso ebimaka parce que otala eza mwa eloko mobe nga na bala na yebi makambo ndenge ezalaka bandeko ntango nalobaki botala body language ya ngolela eleleli wana na analyse nanga na constat nasali parce que j'ai nazwi temps mpenza kolanda image wana bien eleleli wana eza baeleleli ya émotion te mpo na bali me ya basouvenir ya bamakambo moko boye sikoyo la personne oyo abandi opesa mbongo to pa enveloppe c'est son père biologique façon abandi otalele mosusu mpe ekozala na oconfirme ka te makambo oyo tata otoloba tukome ekozala mpe ya solo parce que aliboma te mosusu mpe ekozala mpa otala tato modele aniokolanga lelo azwa mpe mbongo libala na ngai na kande esangani parce que soki otali elongi wana eza ya émotion te mpo moto abali kolela wana eza bakolela moko boye ya basouvenir moko boye aotala pere oyo na makambo asalanga lelo yakozwa mbongo enveloppe sikoyo so tokei na analyse ya badire ya mobali ne oyo alobi Naomi abandaki kolela po tata oyo yaye abalia ye na butu ele même papa azobalise na moi sikoyo na mariage ya butu baclose ezalaka ce monsieur a dit ceci bon wana selo babiloko oyo bapaster bayebisi et ce monsieur a dit ceci mosusu mpe ye moko Naomi yango alobi biloko mosusu eza Naomi avouelaki ye mais Naomi azowangana na live azowangana epa ese bongo ata bino moko vraiment depuis ka bandima makambo boye donc fallait Naomi ndenge fo monaki tato avoma na niveau immaturité moko pardon donc ndenge Naomi akotaki na live a ese fala andima ke no effectivement nga Naomi nazala na kindoki to pe nazalaka ndoki ba délivranga papa na biso ya solo abalanga na butu m'attendez soyons sérieux quand même soyons sérieux fallait on ndima biloko wana mais attends nayebi te tato makambo azolo baso azo raisonner to azo réfléchir pour nga nalandi émission on a ti baposer Naomi question ke ya solo papa na balaye na butu alingi répondre nango te à skip ango sagement effectivement elle a raison na réponse na ye parce que de toutes les façons tokende tozonga moboti aotikala moboti kande balobaka ke papa ata liboma a papa papa ata zandoki a papa c'est ton géniteur kopalangana te okozwa malédiction o papa aza ndoki kindoki na otoyebi yango oyaka na buto okomisa biso ba okozwa bilakeli faut faire très attention na moboti géniteur basakanaka na ye te bible ezoloba moto akomodire moboti na ye azala puni de mort komonire moboti ndenge eloba nini kodéshonorer moboti kodéshonorer to mpe komanke moboti respect donc tu peux pas te permettre na baloyenge moko boye baloyenge moko boye ka mpona likambo moko songolo pakala otya tato ayo mosapi ata soki asala ye mabe ata soki aza na foti eya na adage moko toyebi elobamaka na lingala ke mokolo asi elomukaka makweyaka te bapose Naomi question par rapport ya soki ya solo azalaka papa na ye abala ye na butu tout ça papa na aza ndoki alobi je dois du respect à mes parents effectivement c'est basa baparents na ye quand même na bémission bona kopose nga baquestion papa na kini mais attendez to aza vraiment éduqué aza instruit atanga il faut mona ke bamama bango yaka pasi so botali mpe balevele par rapport à bagage intellectuel Naomi azwa mpe mobali ya boye te vraiment na se makasi ngolela aza instruite une fille qui s'exprime bien une fille très intelligente koyoka mobali wana ndenge aza terre à terre
nana basesa nango nga to mibala boye musika na ngai na nzena na kate pardon ya pasi nyonso ka bakotula mutu ekomisaka bato ntina baniveau oyo babasi kose retrouve na bamibali moko boye oyo akoki jamais kutu kozala mobali no bandeko bolimbisanga so na oloba boye excusez-moi peut-être ça peut léser mais il y a des choses eza tellement révoltant et vraiment akokoma na baniveau te aya komanke bapara ya moto parce que soit déjà soki mpona na ya kobungama na oloba pamba. Je disais que ntango naomi aotala tata o ya kolela ya basouvenir moko boye sikoyo biloko moto alobi mobali owelu alobi soki ke ya makambo ya solo ekozala mpe moko ya naoki pasi j'ai eu mal aotala tata oyo parce que il faut boyeba ke sorcellerie il s'agit de la manipulation, c'est une puissance oyo moto ako résister nango te à part molimo na nzambe ou encore il faut avoir l'esprit de Dieu. Yana bato ebele bana bakindoki bazo coopérer na kindoki malgré bango alingi yango te mais ya pouvoir puissance moko oyo et manipuler ako résister te siko moto otala vraiment tato yo aolia mbongo aoloba makambo azoloba me na butu en même temps tout ça analyse par rapport à bamalobo ebimi parce que nayebisi bino awa ke le monsieur n'est pas malade quand même amuta liboma te tokila masolo ba délivrance tomoni même na ba image anatieli bino image yango te fallait na tiela bino yango image penze eza na ba obondela pona ndeko Naomi a reconnu que c'est vraiment elle bien que ebi mon dirait yete mais yemo a confirma ki et pas elle et c'est que non vidéo en ezaye so wanga na nango bat banga bandima pe parce que na musika ebi man on dirait yete mais yemo andima yeke ezaye na yala même ka voye ke ezaye ma ya lo ba yeke abane ko bela akene ba sambela pona parce que ayeba ite mobile wana zawana pasteur abomba taba pasteur musuma mba osala no esalaka te. Il y a les secrets des ministères babiloko ke mon dieu nzambe na ebite nzamba sunga mboka Kongo eza mamingi eza pasi eloko pasteur asali ezalaka te bota ba retomber nyonso pe na motema mabe ya bandeko to bota marana bango soki leki na kina ko sa songi te pa mobali wana yeba makambo te leki ne mutanda ko funda ke tokenda ke église tala ya Naomi akweyaki papa aloba na nzoto ne kabala ndeko no propre bomoni ba famille to obimela quand la Bible ezoloba ke l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, sa sœur propre mutake betel sonne pas mobali na ye bandeko ba mabale bele kufa boye ndeko no propre akebetela mobali no lisolo ya bomwana oyebi kutu ndeta tozokola yaya na age ya 5 ans noko violaka e babiloko ezalaka soki leki naki na obeta lisolo te makambo elingi koma na niveau te mutato alingaka yeba ngo te elingai pe ebima boye te et puis na tango tata na bengi pasteur ole aluka peut-être acamoufle yango parce que ba pasteur mususu onga na yebi personnellement aokena ona bandenge moko boye sans toutefois manquer respect mais akena ona bandenge moko boye leki nango pe eleki mais abengisi ye ke mokolo ya délivrance déjà jour boye yaka mobala ye abombi ye et ba o filmer bo sambela pona mutu mais franchement bona problème na miso nzambe et puis alobi mokolo Naomi ayaka délivrance Naomi azaka na kuit ya mela whisky place penza fo mona ke no pasteur aza faux pasteur ba no bolimbisa ngai parce que muto ana sa kuit basala ke délivrance te. Pourquoi? Parce qu'elle est inconsciente. Aza inconsciente muto ana sa kuit consciente bon ça les délivrance ndeni beaucoup ça les délivrance te parce que aza consciente malgré na sa kuit basale quand même délivrance mon dieu oui mambozo pesa kanda et pesa pasi et pesa mawado nyonso esangani ba famille tozo uto bandeko na ngai ba mambo eza ebele eloko na oloba na ngolela na epte so rolande mission courage pe na bato nyonso balandaka biso na yebi ke
eza ba réalité bato bele ba vivaka to beta lisola na omi mais mutu mususu ozala victime makambo ndenga Hollanda. Mon ami, délivrance baluka rango. Jésus est puissant et il est capable. Délivrance ezalaka nanu prise de conscience. So ozwi conscience ya eta na yo. Oluki nzambe na ndenga solo. Neti ba makambo ba sorcellerie o. Esenga toujours il faut un homme de Dieu moins qui a la grâce, qui a l'appel authentique à assister yo. Que Dieu t'aide à trouver ce serviteur de Dieu digne. Confie-toi en lui sans que obomba likambo. Ah oui, parce qu'il faut tout dire. Il faut que fungola motema, il faut qu'on avoue nyonso. So bombi et simbate, il faut que loba tout. Nzamba salongolo. Okangwama, parce que c'est ça même la volonté de Dieu. Bible, l'esprit de l'Éternel se moque carrément, afin de délivrer les captifs, pardon. Ils ont captivité. Et indépendamment de la volonté à battre belé. Et là, battre msouba pese banki ndoki azala mwana muke. Aza balobara nini. Ba François ngoma ya moko kimi. Ana défense te, nanuluka moko boyi wana mais bon, vous comprendre quand même. À résister ndene. Et ti bazwa robimisi ba ok na ye. Parce que kindoki ezala nakati ya ama. Donc tu peux pas t'en passer au courant s'en sortir dans honte. Il faut molimo to pe ngoyeza plus que ya sorcellerie de ce qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu pour Zalobiko. Bref, c'est possible avec Jésus. Nzamba songa onde go mwasi nzamba songa onde go mobali. Courage na Naomi ngolela. Ya facilité. Nzamba aider parce que na réaliser gravité à likambo. Mais bon. Bible va toutes choses concourent bien de ce qui aime. De ce qui est vrai. Aebi Nzambe, hein? Ouais, donc tant on a Aebi Nzambe, a quand même la connaissance ya Nzambe. Et aluka délivrance na ndenga solo Nzambe osale grâce. Yana lo moko ya motuya o ekimi ngai o na bosanaki. Vraiment fallait elobama. Tata na lobi boy. Mobala liboso obala Naomi. Fallait kambeka. Pour Naomi akoma libre. A se détacher na molimo wa papa na bango. Do mobala oya simande. Yango Naomi alinga alibala te. Donc, sera alinga ki ko continuer na mobali wana te, c'est à cause de ça, selon les messieurs. Et mobali ba ana epe abali ete. Do alingi na makambo ba engagement ya mariage te. Parce que obanga bana batu bakufa. Tanga otala tatana na elongi azolela. Bandeko, ta mususu ezaki pe yango nde likambo bana ko laisser parce que na epsi bino awake. Le monsieur n'est pas malade, ameli pe masanga te. Mamba oloba. Ta mususu eza solo, hein? To supposer. Parce qu'il y a des familles, pour votre information, sur boyebite, au bakufelaka mibali. Ah oui. Il y a aussi des familles, au bakufelaka basi. Ouais, na famille wana, sur bali, au kufa. Yango bomoni c'était important dans ça l'émission oyo. Pona bandeko banandaka biso connaissance et pouvoir. Oko kutana un jour na libaku ya likambo mobo na lande mission mobo tama ondeko na loba eza solo parce que tala. Bandeko, eza na ba famille o so okuti otika molimo kuna. Oui. Yana ba mibali o mwasi nyonso ya bala akufa. Ou encore mwasi obala liboso o lekambeka kande balobi wana. Eza pe na ba famille o mobali nyonso ya. Oui, il y a des familles comme ça, ba fille wana ba kufelaka mibali. Botuna renseignez-vous ba oyebisa bino. Biloko wana ezalaka. Biloko wana ezalaka. Donc bref, faites très attention. Libala obo monaka. Bato bile ba limitara libala na physique. Or le mariage sur 100%, 80% est vendu na spirituel.
Donc lorsque bato mibale basangani to pe balingani basala libala bosangisa nzoto na moto mosusu kutu ata bokomi na ata kutu bopesi ndoto mais le fait kaka kosangisa nzoto baacte bozopose wana baeffet nango eza plus spirituel pour ton information de yango omoni kosakanaka na sexe te. Tu peux pas t'accoupler avec n'importe qui et n'importe comment. Malheureusement lelo oyo sexe koma nango lomo osakana nango mama papa famille nyonso ezalaka kokota te o. Famille nyonso ezalaka kokota te. Il y a des familles okoti otikali kuna. Il y a des familles okoti okauki. Il y a des familles okoti yango boyokaka bomona ke banda bala via kweya. Banda zwa mwasi wana via sila. Mususu banda bala banda maladi ya bela kaka bela do via muto koma na okaya maladi po anini ngabo mema ipo ke no bala eza na ba famille bakotaka te bandeko. Wana ezaka parenthèse na émission to par rapport à marambo tozo lobela lelo to sunga bandeko na ngolu muko nzamba sali biso ya ko acquérir moi connaissance na moi expérience moketo wana ngo ya vie ndeko mwasi ndeko mobali libala ezalaka plus ba réalité libala ezalaka lié plus na spiritualité ou encore ezalaka plus spirituel avant bala mwasi avant bala mobali muto ayebi bato muto akeli bato muto ayebi ba secret bomba na ba famille ezalaka nzambe tu as tout intérêt de demander la confirmation à Dieu so bisiko ocha muto ya malamu to te sinon te olela monoko mboka et certainement na sololi ah oui tu as une relation olingo s'engager honorer mwasi wana topo ndima loboka mobali wana mama tia mabolongo na se papa bondela nzambe sengata signe nzamba lobaka nzamba lobaka équipe to wana bezo za passer toto pendeng non Dieu parle ozwa penza mwa elembo ta musu mwa ndoto comprendre que te arate so za pena do interprétation te luka musel na nzambe wako ko aider yo sinon te yaya tu cours un danger, il faut faire très attention. Ce monsieur parle trop. Et azan émission moi sala ipena esa alobi belé mais pardon. Na moni na épisode to suka nanu awa. Na kotiela bino sikoyo ya Naomi. O boyoki tata ondambu na kotiela bino ya Naomi. Yemoko ngolela ndenga aza koloba par rapport à Marambo Nyonso parce que elle avait parlé. Ndenga yako démentir na ndenga zo expliquer. Bolanda parce que balobara mukonza moko alia ngulu mato mibale. Ouais, na vie il faut en habitude oyoka les deux côtés. Toyoki tata oui c'est vrai, mais il faut toyoka pe Naomi. Donc sur Hollande émission oyo quand la MDG de TV au mon émission pe ya Naomi ngolela landa wana. Et pour nous peser pour on a ba contre et puis voilà. Donc to citer awa si c'était ta première fois abonne-toi et puis moi partage ça là bien moi l'abonné moi like na comprendre te bandeko bat ba s'abonner la chaîne mais ba on a des émissions pourquoi j'ai plus de 5000 abonnés mais pour nous autres 1000 vies à pambo na mokolo za problème la journée ba 100 vies mais il y a plus de 5000 abonnés la chaîne c'est un peu bizarre hein ouais c'est bizarre bandeko bo activer la cloche à notification hein so monsieur Koti comme ça alerter yo oyo landi toujours édifier bateau toujours conseiller toujours songa bateau mais bon minga olobezate c'était ça pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse moi c'est la grande dame mais de bonnes choses à vous tout le monde merci au revoir bye